mwasi senga mobali no pardon soko otali video oyo, mobali senga mwasi na obongo pardon soko otali video oyo, bobanda lisusu poto ya nazali koloba mabala poto eseka bwana, nazali koloba ngo na tina pote okomona mwasi na mobali bavandaka ekuke moko me bakabola babiloko, ekoma yo mobali okofuta mai, yo mobali okofuta courant, yo mobali okofuta bongo ba telefone, ngai mama bana na kofuta ndako. Mais soko zwi ba responsabilité bapesi mobali na o responsabilité mwasi azwi, bokomona ngo ezali kaka kosala dépense moko bazali ko diviser ngo par deux. Nyonso komona ya mobali bakura ba mai epesaka 100, ya mwasi pe malgré ofuta ndako nyonso pesa kopesa 100. Donc bolingo wana ezalaka lisusu te. Mais eloko apasi ezalaka nini? Bayokanaka te me mwasi azwaka zemi. Mais ntango mwasi avandaka na ndako wana mobali azali kosala akomi siko koluka ya mai ya courant na kofuta ndako, na ngonga wana mwasi avandi na ndako, mobali moyen a économiser eza te parce que basi bakabwana me atie zemi. Donc eza neti asente mwasi oyo il faut azwa responsabilité na ye. Tango bongo akosokipe na ye, mwasi aboti mwana apusani, wana bazongi lisusu ndenge bazalaki. Mwasi abombi ya ye asali makambo na ye, mobali pe abombi ya ye asali makambo na ye. Sikoyo nazali komituna mituna, ba projet na bino bokosisa ngo lolenge nini? Pote na mboka oyo bato ba progresser, tango bozali couple, il faut bozala ini. Soko bozali bomoko nde boko réussir. Mais soko bozali ko kabwana, ya bino ekomi kaka bolingo na moma ekobo. Na moma ekobo nde mariage zongi, parce que moi je me pose la question, bokabolaka ba responsabilité. Mais ekomaka ndenge nini mobali atia zemi? O sente mwasi na yo yobala, o sente mwasi na yo oyo bala. Ekomaka ndenge nini? Nazali komituna, bolanda ba mamo bakendaka na bitonga te. Ba mamo bakendaka na l'église za rapona balakisa mituka na bango, balakisa bilamba basombi, balakisa ba bijou basombi, balakisa midela suki na bakabelo basombi. Wana daddy simbelanga saki. Daddy simbelanga saki te. Wana ezali pona bangisa bino na kati etonga. Bolingo mabala na pote kufa kala. Mutu na mutu akoma oluke la famille na ye. Mais botala sikoyo lolenge bazali kotambola. Famille nani ese bongi. Parce que tango zwi zemi, moye mobali wano ya sentaki yo mobali na yati na mbongo epana bino ezali te, parce que ifa futa ndako afuta mai afuta courant, nyonso ba charge nyonso ekomi na mutu na ye. Yo kote na yo mwasi moyo tinde eloko ezali te, parce que oza na zemi akotindela bino nini? Parce que azo na musala te, avandi na ndako. Bandeko naloba bosolo esikola biso mabana na poto esengeli vraiment bozongana. Bobwaka makanisi na bino wana, boye kop na Amerique, boye koluka bobongisa ba foyer na bino, ba famille na bino, te bolongola makanisi wana. Ba misu bazali place moko, mwasi kuna asalaka ekobo na ndenge na ye, mobali pe asalaka ekobo na ndenge na ye. Na poko soko bakutani, dadi asokoli basani na turu na ye, dadi alambeli mama pe na turu na ye. Mama pe soko aye asukoli basani ye palambi na turu na ye. Bandeko yango nde réalité ya mabala poto. Nazali bongo koloba bosolo ezali kosikola biso. Tango tolobaka boye ezalaka pe toyebisa ba famille oyo batikali na Congo babendaka bana na bango matoi. Pote séparation ezalaka nango na litomba te. Mwasi avosala eloko yebisa mwasi, yebisa mobali na yo. Mobali avosala eloko ya monene yebisa mwasi na yo. Comme ça bokozala ini. Soko mwasi pe ozali koyebisa mobali no makambo te na suko ozali kosala, yebaka mobali na yo akochange pe ba position na ye. Ezali bongo bandeko. Boyebi nazali na mboka Ohio, nazali na États-Unis, Ohio Columbus, ezali na ba zip code ebele.
mabala na poto ezalaka lisusu te, mabala na poto ekufa nango. Botuna bato oyo bavandaka na Amérique, ba Congolais oyo bazali na mboka Amérique, bolanda te wana mosali na nzambe, wana kuna berger, mabala ese kufa nango. Ekufa parce que mutu na mutu akoma kozwa ba responsabilité na ndenge na ye, parce que moni na mboka oyo mwasi na mobali basalaka bazwaka pe salaire moko, soko azwaka 1 franc wana pe kuna kozwa 1 franc. Sikoyo boye bazwaka salaire moko, mwasi alobi te nga pe nakomi boss na lolenge na nga, d'ailleurs pe na ndako na chambre okokaka na yo te, boye okokaka te nake kote bakokaka, me mutu wana pe oyo lingi akokaka ye pe azwaka 1 franc. Bandeko toloba bosolo esikola biso. Nazali koyebisa bamama na bapapa oyo bakabwana na ignorance, nemso bayebaka te, oyo ozwi bakarte na yo, mobali mpe azwi bakarte na ye, na moto akoma na compte na ye, bokoma kosangisa parce que boza ndako moko, wana eza liso libala te. Botika kokosa baboti na bino na Congo, bosenga divorce parce que mwasi wana boye koluka tango soko sente ye yo mto ozwa bacharge ya zemi tout ça le temps olukaka omoni projet no ya Congo kosala te. Et puis mwasi oyo asiaka bwana mobali ne na lolenge wana, mais vaut mieux bimano libanda parce que soko sente yo mwasi otinde la famille na ombongo ezali te, ezali bongo. Na koloba lolenge wana nalingi koloba nini? Elakisi te naza koappuye baparti nyonso mibale. Nalingi koyebisa bino bozongisa mayele pe sima. Boloba te mpona tokende liboso esengeli tovanda ndako moko. Mpona kokende liboso nga mwasi esengeli nazala soumise na mobali na nga. Mobali alinga yo yango nde ya tina. Ezali bongo. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Boyebi na bitonga na biso awa na mboka États-Unis ezalaka pasi bate ya bolingo, mwasi linga mobali, mobali linga mwasi te, kuna bazali kote ya bongola motema. Me moto oyo ayene tonga aye kobongola motema te, ye ayekaka kolakisa bilamba na mituka oyo bongo basombaka na mboka lola oyo ezali États-Unis. Tolobela ba mama na ba papa, bandeko sengeli botala sima. Esengeli botala sima parce que bana wana lobi esengeli bakende bitelo ndenge na otaki koloba kelasi awa na poto trimestre moko so mona passé gradua ezali 28 000 25 000 dollars. Osali yango fois 3 trimestres, donc ça 75 000 dollars par an. Ozwi yango 75 000 dollars fois 4 sali combien? On a kofuta 300 000 dollars na gradua yango nde bosolo. Bosolo oyo nazali koloba esengeli esikola bino. Tango boko comprendre loko wana, boko mona makambo nyonso bozali kosala lelo ezali pamba. Or, soko boke na méthode wana te, il faut boluka bo garder ba crédit na bino. Crédit la kisi nini? Elakisi mutu adefaka pe afutaka. Odefaka pe ofutaka. Parce que awa balinga batu mibale, moto oyo adefaka na moto oyo afundaka. Boye biso ba Congolais to fundaka te, to defaka. Ko defa wana ko bontia crédit na biso. Oh, pona ko defa obanda ko futa, il faut botikala ini na mobali na. Ezali bosolo ko sikola biso. Ezate parce que j'ai autant de dollars, mobali a autant de dollars lobi ate. Mais tant que vous voulez séparément, ça donne quoi? Et qu'on ça venir à bas nabino kebongo na libulu parce que boko zonga lisubana nabino ba kozonga Congo te. Yo kozonga Congo parce que tika ba relation tiki ba souvenir na yo. Mais moi na kozonga lisu Congo te parce que na souvenir te. Donc bochana mutu na bincho ke bana oyo bazali awa bazali bongo envoie à disparition. Donc esengeli o préparer à venir na bango o la kisa bango lo lenge nini esengeli ko vivre lo lenge nini biso to vivaka na Afrique. Tala tata mwasi na yo, tala mama leki na yo, tala leki na yo, sok to juma tanga tala to kotizaka. Mais place unité zalité okopesa bango tolini.
mibali oyo bakabwana basi na bango na ignorance bakanisi yango ezali tango mosusu lolenge oyo Afrique sengela memela bolingo na koyebisa yo mikitisa même Biblia ekomi si mon peuple s'humilie et cherche ma face soko moto amikitisi okepo sengi bolimbisi na yebi video oyo ekozongisa mabala ebele nazali na mboka oyo Colombis bo partager video oyo bo like ezali chaîne na bino lisolo ya Congo kuna na YouTube ezali bongo bandeko na biso ya basi Bible komi si mon peuple s'humilie bandeko ya basi bo mikitisa bo senga bolimbisa pa mibali na bino ezali eloko moko te oyo ezali impossible moto alimbisa parce que tozali bato na lolenge bozali kotambola bokonyokwama nga na boyi ba congolais banyokwama boza na bana na bino botala avenir ya bana na bino ba oyo bakabolaki ba compte ba oyo bakoma kotia lichete liliete ezali méthode ya bien te kobandaka kosente mwasi oyo bana na kati ya ndako na yo e na bafamille oyo bakotala nga na mboka Congo soko momoni mwana bino tango mosusu ya mwasi azali kotinda eloko te tango mosusu basi basente na ndako na ya libala moye lisusu akangisi bandako kokangisa ezali te fo azela bota 9 mois et puis papa azwa charge moko ake mosala moko atikali na mwana mosusu ake mosala mosusu atikali na mwana e famille ya mobali oyo bamonaka lisusu eloko te tango mosusu mwana na bino mobali asi asenta mwasi na ye oyo ya bala na kati ya ndako bacharge nyonso babanda kokabola ekomi ya ye moko nakoloba bosolo ekosikola biso bandeko bacouple oyo bazali na mboka Amerika tozongisa bolingo mbongo ekabola biso te soko tozali ini na kati ya ndako ya mabala tokosala force na makambo nyonso tokosala yo moto oye na baprojet yo moto mwasi oyo alongwaki na Congo famille na epesi baprojet atala kutu intel tala intel omoni tala otiki ye moko sunga ye kosunga ezali mabe te kosunga ezali mabe te kote ya papa mpe ndenge moko baengagement ozwaki kosunga ezali mabe te ezali mabe te parce que mboka na biso ezali na pasi mboka na biso Afrika ezali na pasi tosungaka totalaka pe lobi osungi bango osali mabe te mais lobi ya bana wana otyango wapi parce que classe mpona kosisa yango eza na valeur ya $300,000 $300,000 ndo sisi graduat tandis que na Congo okosisa yango le mosusu na $1,000 le mosusu na $2,000 nakoloba bosolo ekosikola biso bapaster ya mboka poto bapaster ya mboka États-Unis boteya bato unité botaka nini bozali koteya repentance bosali mabe te repentance ezali bien mais nani oyo akose repentir parce que baoyo nyonso bayaka na baeglise na bino bayebi Yesu bayebi fonctionnement nzambe ndenge ezalaka mais problème na bango bazali nde corrompi conscience na bango ezali corrompi soki akangi kaka mobali na mitif atelemi wana boye asalaka mobali asalaka alobi ngano bolingo esili balobi soko na ke cour bakokatela biso bambano courant na bano futa ndenge nini bano bakotikala na nani akalikile nyonso alobi tozane kaka ndako moko me bongo tokabwani na yo etikali mpe ndenge wana bino boyebi basi ya poto te naloba bosolo esikola bato etikali ndenge wana me na suka ya kokanisa ondika komatisa Zozacom me na kati ya ndako ne basente ye mwasi babala epa mobali me mobali na yo abala sente ye c'est parce que basi bakabwani bolingo ekoma kaka na mbongo na mbeto ezali bongo bandeko na ngai esengeli vraiment tozongisa bolingo wana mwasi senga mobali no pardon soko otali video oyo mobali senga mwasi na yo bongo pardon soko otali video oyo bobanda lisusu poto ya sika ezali bongo oyo eleki bongo esi eleki
Deuxième point, na koloba bandeko na biso ba kongomani misusu babalaka. Metango bali mwasi omemi na civil te, elakisi olingi ye te. Elakisi olingi ye te, obali ye coutumièrement. Osali mabe to osali malamu. Obali ye olakisi bato na bitonga na bino ya ba congolais. Tala lolenge na bali mwasi nanga osali mariage, mais mariage à lokuta ndeko. Mariage à lokuta. Mais soko lingi vraiment mwasi wana, zwa ba risque nyonso na mboka poto. Kende na mariage civil, aussi mariage civil. Yango nde bolingo. Aussi mariage civil ba confirmer na États-Unis que boza vraiment mari et femme. Yango nde bolingo. Na boyi bandeko na biso ya congolais o ba tuta katolo tala lolenge nga na bali. Est-ce que yo bala mwasi wana l'état yebi yo to etonga na bino na ba sentiment na bino bobalani. Bandeko tolo baka bosolo esikola. Na koebisa ba mama ya poto bosolo. Soko babala yo na mariage ya etonga civil ayebi te na mboka Amerika. Yebisa mobali no olingi ngai te. Bozonga na civil parce que na kati ya civil ekozala pe ba droit mosusu. Tango mosusu ozali kobanga. Ana mboka Amerika bokoki pe kobala na olobi to kaboli séparation des biens. Awa na Amerika ndenge tolobaka tobetaka taxe okoloba nga nazwaka charge na ngai yo po ozwaka charge okozwa kaka mosolo. Okozwa mosolo ndeko. Na koloba bongo bosolo ekosikola bino. Ndeko mwasi sala kaka soumise. Mobali bachelaka ekisi te. Mobali azalaka na soumission. Soko otikali na soumission. Soumission elakisi bozoba te. Soumission elakisi kotosa. Parce que mwasi nde mutu asimbaka ndako. Mwasi nde mutu asimbaka ba projet nyonso ya malamu. Ezali bongo. Na koloba bongo bosolo ekosikola biso. Tozali na mboka owayo. Bo partager video oyo ekangola bato basenga bolimbisi bolingo ezonga ya soup ezongela lisusu ya sika. Bongo na ekobo te limbisa soko moni il faut ko limbisa parce que wana ekozala émission mosusu oto kolobela basi poni bazali kosala ekobo na ndako mabala na suka solution pe ezali kozwama te akomi yelele. Pona lelo na suki wana nakopesa mbote na Niclette oya papa Bobi, nakopesa mbote na Mika Paswa oya papa Lina, nakopesa mbote na Bandalungwa yango nde komi nanga République démocratique du Congo kuna nde place na ulama. Nazali na mboka oyo Colombis oyo ezali na ba zip code ebele. Bo s'abonner, bo like na lisolo ya Congo na YouTube na biso na Facebook na biso. Et na bosani te bato esengeli basa enregistrer na kati ya communauté oyo ezali très capital po na biso lelo lobby na biso na lobby ya bana na biso. Ezali bongo po na lelo na suki wana. Bayo solo ya Congo. Bo s'abonner, bo like sur YouTube na